mais tozalaka ndenge moko mutaleka muninga zate. C'est-à-dire que yo ebolo bana ndenge na yo, ngana ebolo bana ndenge na nga, misa ebolo bana ndenge na ye, tendance est bango nyos mutu na mutabi kolo bana ndenge na ye na manière na ye na façon na ye. Yo soki likambo ezali, pourquoi yo yaka nango na télévision na média? Lelo batu bako mosela yango ba analyse, ba panzani e, ba kuku ba bebani e. Na ebite yango ezaki plaisir na yo. Tu es là qui pose ça na yo, on lui a comme sa actualité ton ndengeni. Après si la soki ba sala séparation. Exemple pour na bakou mora le kaka na télévision à Singaka po. Ya po limbisa si la vende kona oh ya. Non la scène qui vidéo depuis jour wana no bi yela biso vidéo. Ya bakou oh ya ki na télévision à Singapo. Et puis, elle a beaucoup de Singapo au nom de Sila. Tala bandeko. Tiens, bah j'aime expliquer bien le mot. Bon, moi, je suis à Boy. Mais que si la tine de la moutité, tout le vérité, tout le sarabatité. Sila n'envoie personne. Toyara n'a pas propre volonté, n'a biso mort, sentiment n'a biso boko. Comme ça, bah qui biso moko. Si la zone à mouton, il y a contacté. Le baralikambo est clair et la vérité. Tout le monde quand la télévision, c'est pas mono spécial, pas mono danger, pas mono yonde. Mais tandis que yo mo mieux quoi nous danger. Donnez-nous le nom ya bakouk oyo asingaki après au nom de Sila. Parce que ngani la vandi boy, so na yo régler ba compte na ngai. Exemple na pesa peut-être na tant comme nini, il est là. Une fille on a l'ingati d'ana. Voilà, si on a réglé ma compte, exemple, na belle vie. Parce qu'elle est consciente de maman, il y a ça là. N'a bien noté. Depuis qu'il a créé FB, depuis qu'il a fait décider à comment film, s'il a comment vivre ma cabo belle na vie na ye. Même il est aussi là, il est conscient de ça, et bien où? N'a bien noté. Mamou, Yaya, vraiment là, très dessus, tu fais bien tes analyses, ma analyse au Yaya, au tapé à côté. Bolo Coco officiel, bienvenue sur notre chaîne, bonjour et bonsoir, c'est Dorcas Bolo Coco, Gauloise et Abakouk, je vous aime tellement, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Bolo Coco officiel et la chaîne d'actualité, chaîne El Rabino, information, nouvelles en temps réel, en tout cas, Zamba Pambo et abonné dans l'agnon, so continuer à s'abonner, surtout Oyo, Batala Kangaï, mais s'abonner, que le bon Dieu vous bénisse parce que Boza est béni partout dans le monde. En tout cas, grâce à vous, je suis là. Grâce à vous, nous avons dit Oyo pour nous encore informer Bino. Ndenge Sengeli, Zamba Mona Baba Kouk Nyoso ya monde entier. Zamba Mona Langa, Bagolois, Gladiator, Zamba Mona Bino, la ligne Bino ya trop. Merci Mingi na Bayangai, Balingaranga. Là, je vois directement. Sam Coucou le nécessaire, Motememe Coucou, Hervé Mbika il ma battre, Papa na Soraya et Cristiano, merci à vous, un grand merci à Maman Zodona Inde, merci à Batutu, au Bolingaranga, la petite vidéo, merci à toi, Boza et Belé, en tout cas merci à ma famille, je suis de retour, je vous avais promis et je vous avais dit que malgré la santé dérangée, malgré tout, Metozana, pour na Rossé la Bino Moussala comme il faut, que Dieu bénisse tout le monde, Zama Pambo la Bino Babone Langai, na Lingarabino Yato. En tout cas, Ebele Bobengi, Bolobi Dorcas, Oyambi Stella. Oui, bon, ça si j'en bien, bon débattre en abino bien, mais on a besoin de moropoya, on peut savoir opinion parce que tout le monde mis la pesaki, tendresse, c'est beauté, il va combat batou. En tout cas, d'abord merci nous pour la kisinga qui bolinga, vous avez besoin plus yanga pour botter la vidéo, to continuer encore quota là, to continuer na abonnement na biso, to maximum de likes et puis maximum de j'aime et ressa la bongo bien. Merci na batutu, merci à Roméo Moucha derrière la caméra, merci à toi. Tozo na bandeko oyo
bozolanda biso en tout cas nalingi bino ya trop. Cher ami Abakouk, cher ami Gaulois, cher ami Gauloise, toyaka awa pour nous informer bino makambo o eza réel. Mais toyaka te pour nous kosa bino. On dirait biso batu oyo toyaka toza peut-être monopole ou courage. Ya osimba ba micro na biso. Tolingara ozoya ozoluka neti terme sous okosa batu. Mais tout ça makambo te pour nous kosa batu non. Tout ça makambo otoloba o ezali vérité. Pour la télévision, tu fais bien tes analyses. Continue à faire l'analyse bien. Tu parles bien des filles là. Continue de bien parler des filles là. Tu peux dire que je ne suis pas Abakouk, mais j'aime parler des filles. Parce que bisous de Benga Tozali Abakouk. Il y a un autre filles là. Je suis que Nana Abakouk, mais j'aime bien parler des filles là, de bien des filles là. Eux de pondre nayo. Ça dépend que de toi. Tu n'es pas obligé aussi à Ozalaka Abakouk. Osa obligé. Que tu dois être toujours Abakouk. Parce que la fille la thé. Si elle n'oblige à personne. Bon, on a bien si on va point non thé. Oblige à personne. Attends, moutou mort avec la fille la mort obligé pour la lobela été azate. Oh ma fille la ben nga contacta ngai. Alobi nga merci ndé na lobela kai azate. D'ailleurs, si là c'est méfiant à tout le monde. Tout le monde. Merci aussi d'ailleurs à Petra Bisso tout la télévision après trophée il y a meilleure actrice d'Afrique. Il y a Afrique. Merci Wana. Agoga pour benga yo, a benginga, benga na téléphone, alors ba bino merci mais aïe en public. On a fait ça moutounion son merci. Vous savez pourquoi ça là? Parce que aboya ke ngai mam sa benga kingai. Na kutu na solo la kina mams. Na mam sa bisa kinga kutu boye. Elle n'a pas voulu. Elle a préféré. Ya roya on la télévision na média ko senga merci na média na batunio. Donc moutounio ça comprendre que nga fi la tanga ki kombo na lobi merci, nga fi la tanga kombo na lobi merci. Moi j'ai suivi l'émission de Mam. Nathalie on faisait du début jusqu'à la fin. Nathalie émission wana. Mais na yo ki pasi. Pasi mingi na yo ki pourquoi? Exemple, ma cousine interne. Tu as besoin, voisin y batté, voisine y batté. On a remarqué que nous sommes parce que nous sommes une famille. Au-delà de tout, nous sommes une famille. On a remarqué que nous sommes une on a dit loba oh yo lingo loba bande konayo mais contacter bande kono na privé tozo na muto batia président Yoshua oh ya za on a pona tout le monde papa ya batu soro bengi ya rotiko lo lito loba oh lingo loba ayoki yo pas conseiller ya lobi na yo ok na yoki benga ye loba na ye. Mais pourquoi mamou à chaque fois vous avez maloba loba na batu oya na toujours na télévision. Mamou soro yebaki koloba koleka Abakouk nyonso. Mais c'est que biso nyonso tonga to za partir tonga to koye ngeza ka mamou obaluki boye mamou ozongi boye mamou okeboye mamou. Soki penzo yebaki koloba ndenge yo moko mi o peut-être mi mona robi que je sais parler na yebi koloba na yebi ni soko yebaki penzo koloba biso nyi to to partir mamonimo za liko na biso mais to zala ka ndenge moko mutaleka muninga zate. C'est-à-dire que yo ebolo bana ndenge na yo ngana ebolo bana ndenge na nga misa ebolo bana ndenge na ye tendance est bango nyos mutu na mutabi koloba na ndenge na ye na manière na ye na façon na ye. Yo soki likambo ezali pourquoi yo yaka nango na télévision na média lelo batu bango mosala yango ba analyse ba panzani e ba Abakouk ba bebani e
nayebi te yango ezalaki plaisir na yo to ezalaki posa na yo olinga kobimisa actualité to ndenge nini parce que lelo vous excusez nga bato bakomosala ba analyse pour dire que babakuku bapanzani yo siko ozozwa nini parce que eza eloko yo luki comment oyo ya télévision okondamne bato directement kolobaki apona sila soki basala séparation eza mpona bakuku moko alekaka na télévision asingaka apo ya po limbisa sila aza ndeko na oyaya ngai nasengaki o video depuis jour wana nabi yela biso video ya bakuku oyo ayaki na télévision asingi ya po et puis era bakuku ana ofinga po azofinga po au nom de sila tala bandeko tiano bageme na explike bino leo moko bomoni toyaka boye nafike sila tindaka mutu te tolobaka vérité tokosaka bato te sila n'envoie personne toyaka na bapropre volonté na biso moko basentiment na biso boko tomikomisa babakuki biso moko sila aza na mutu oyo akontakta te sila na mutu akomela message te ke nalingo bandolobelanga aza te toyaka biso moko na bavolonté na biso moko sila benga mutu te tolobaka likambo eza clair eza vérité tolima oyo koto bato na télévision te bamono spécial bamono danger bamona yonde mais tandis que yo momi yebi kwa no danger te toyaka tolobaka bosolo na télévision sila na mutu akontakta te sila na mutu abenga ta luka te biso moko nde toya donnez-nous le nom ya bakuku oyo asingaki apo au nom de sila parce que ngani avandi boye so na yo régler ba compte na ngai exemple na pesa peut-être na natanga kombo nini idela mfi on alinga te dana voilà so na yo régler ba compte na exemple na belle vie parce qu'elle est consciente na mambo ya salanga on est en dehors ya sila pour moi les maman na so akoma na tension eza po na ye so na yo régler ba compte na nga na ye yo loba na nga ke ngani na yo finga ye c'est que sila muta tindinga non nazo régler ba compte na nga na eza problème personnel ya ngai na ye o ya yebi nga na yebi donnez-nous le nom ya journaliste au monde qui a na télévision séparé sila na batu nani yebi te que depuis sila sala chaîne na ye éclairez ba problème nani yebi yango te depuis s'il a créé FB depuis que s'il a fait décider à recommander ba film s'il a comment vivre makambo belé na vie na ye même il est bon s'il est conscient de ça et bien go na ye bien goté mamou yaya vraiment là très défi tu fais bien tes analyses ma analyse oh yaya au tapé à côté au tapé à côté ce que ça remarque yo linga ko sana baninga o linga ko benga en tout cas ane opena mwenye moto okota vrilo to défendre ka sila to lobela ka sila eza donc on peut bandika PID au lieu mwana lieu to yara to finga ka mutu boy to lobela mutu boy to fula ba artiste parce que to yebi ke ba kook ni ba fula ba artiste comédien très bien okolo ba bika mwenye ke abakook so asimba artiste on a bakook o tombo artiste azo tombo to beta ba artiste wana kara to tombo la ka sila eza idée to partager et puis esimbi c'est bon. Mais on a télévision condamné baninga ke ba journaliste ba bakouk bangone baza la base ya séparation ya sila na bandeko na ye sila ndenga za sila betité sila za zoba o so na bise na bisila e na do na lingo za na mari te sila bi na kaboy na mari tout réfléchir tout ça makamulora ba tu baleki na bande de l'école tout ça makamuti le quoi ba zoba parce que batu batala biso ba zoba te
la voix de la en tout cas, tant que Mamou, yo lobi que biso toza la base de séparation ya fille na comment dirais-je na ba ndekone ya artiste et comédien. RX na fille ba kabona Mamou yo toza tenga na zate. On se le dit, ce qu'on ça va tout est. Si la séparation na X biso toza la te Mamou. Tu écoutes si la X na ba séparation. Ba so la raté to kutango. Exemple, mon appel ça exemple moi comme Mamou en tout cas vous partager vidéo na au Rolandango. Papa allait fait décider de ne plus tourner dans kata SB. Il y a qui biso Abakouk ou ya chroniqueur ou chroniqueuse à singa papa Alain. Pour papa Alain ma bana fait décider que non tourner ici na SBT. Il y a biso vidéo. Mais papa allait fait décider de ne plus tourner dans kata SB. Avant décision na yé. Car tourner ici na kata SBT. Si on s'est décidé de retourner dans la SBT, il y a une vidéo, il y a une fille, il y a un garçon, il y a un finga papa Alain. Et ça, c'est. Donc, séparation papa Alain, la fille, elle va ni à la base de Babakouk, ni à la base de Bafan. Qu'est-ce qui est le cas entre Baromi Balé? Musique, le Marie-Jeanne Bololé, comment on va dans la télévision finga asila. Il y a la mission avant Marie-Jeanne bando finga asila. Abakouk ni la télévision finga Marie-Jeanne. Yemoko, parce qu'il a choisi Kaya Belleville, comment on finga asila. Dans le vide. Si on séparation de bêta mamou, avant qu'on y ait tout ça batou, tel un an, yomoko réfléchir, tel un paramètre. Nikamwe bandi wapi. Di nana maintenant qu'on joue dans kata SB séparation di nana il y a di nana Sarah Masiala et il y a na kabona fila avant kutu Abakuka ya déjà ba kabona ba yokanate siko ba ninga nini oyo ke ba fani ya fila biso ba Abakuka to kaboni fila na bango venez ya ko pete biso kombo ya ba ninga wana Abakuka vani la télévision singi yaya to yaka ko traiter makambu na biso moko masoki na ina fingi mutu na ngasila muta fingi atindi ngate soki na ina manke mutu moko respect sila muta tindi ngate na posala Renate il faut quoi wati yango il faut quoi kenda pia sila na feki il faut coup mais pendant que il faut quoi jouer na kata SB donc ndenga feki il faut coup c'est que sila muta tinda na feki il faut coup bandeko soki omoni oui tu as dit que tu liara na mbongo asila tokosaka bato te lelo ovandi na YouTube okotisi mwa 500 mwa 100 mwa 1000 mwa 2000 mpo na sila toliara na bapoto sila nde mosili azo nourrir biso mais toya toloba mpe vérité koya te kosalaka koyinisa baninga mpo yozwa place parce que oyo osali eza koyinisa baninga olingi bato bayina baninga mais science kaka bafana on peut baza très sage ba comprendre que yo ndoza mutu mabe parce que yo yara maka mutu na télévision oyo bela biso bolokoko misilolo nani bon na lelo na tournaka na kabinda bakanga te mamu na oti na maladi na biki na ngai na zone misana bakanga te ti kolinga kosala makambo tobimisa baninga ke baza ba diablesse baza ba diabolo yo za saint oza pur oza be non oyo vivre esenga tika oyo koboma dorkasi te to po oyo talama esenga tika koboma chaîne na mutu moko boye te okotalama na yo na étoile na oneko yo retini tosalaka boye yana bato mpo baleki biso na baabone te mais ana via malonga te bato baleki biso na baabone bele baza mais te motu mpo abetata 1 KO na journée moko c'est tout un problème. Ça fille la merci toute l'année reconnaissante na fille là tout tika ko ba ke fille la poisa la boye senga ki boye fille la ba séparer na batu nanyo même ici les moyens na ta vidéo na va étonner mambo lobi mama lokuta minute Romeo mama lokuta koya kokosa batu pourquoi koya kokosa batu bato si la
ndinga zona tout to peto bi to pesa ba exemple te be trop pesa mais to tanga ba koma ba to ko ba tanga yi koma mbuzo de lobi ke to vandi boy Vida na bando yo jouer na FB voilà mamuyaka Vida na bando yo jouer na FB Vida na ko lo jouer na FB ta le cas en télévision a commencé ba critique na sila nani afinga Zidane ye moko atema kuku moko ta finga Zidane Zidane ye moko ayeba no saba critique na fila toye pas Viviane pour Viviane comme finga fila boy Viviane ayete le bec fila sur la shit libre nani afinga Viviane baba ko ba ye ko seral ko tomboka na langage oya lobaki mais er ye ko conseiller ba critique fila nanga finga Viviane ye moko muto ayaki bango moko ba comédien bango ni bazo luka séparation na sila mais qu'il a dit chez finga ra sila butu moi sila saleni Sonia volo kwa linga sila te sila saleni abako muta kabo Sonia volo kona sila zigura linga sila te sila saleni to ke kino ba paramètre yo linga to ke na ngwa mamu to tengi lo peza bato ba linga sila te oh biso kutu tangu sila ba kombo to sineti ngabo to vana no kutu to finga ta zigura to lo bata comme alinga sila te sila saleni réfléchir 1000 fois avant un koloba il faut réfléchir ne parlez pas blablabla mon yoza mayele au moins que mission c'est de faire ridiculiser yo tout va comprendre identité na yo que tu es tout va comprendre en gros c'est pas bien quand on faire que dumne ba ninga te yo mi mona yo pro yo muto mayele c'est pas bien en tout cas chers amis je vous aime tellement na lingi bino ya trop hein na lingi bino ya trop les abakou tous abonnés massivement on a qui n'ont encore le ben on a mis le batté je crois que muto va parler était à biso merci à Roméo merci à tout ba bolandinga to kutana bino la prochaine bye bye